Des bandes à London TV. Mon écoute sur le loning et produit. Et comme c'est $1. Mais qu'est-ce que c'est? Laisse-moi écouter. Force n'est pas comme ça. Oh, mais n'a pas les banculo. Je vais te montrer. Des bandes à London TV. Mais miracle ne soit ça là au moins en Kamba. Ton en Kamba, ton en Maya Lulendo, Maza Lulendo, na ce que vous sur le monde tout et ça non est qu'un en Kamba. Ce que mon niveau dit à Kenan Kamba, m'amener ce coyote. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Que la lumière soit et la lumière fille. Et grâce à la lumière, on est là, qui a bien besoin partout dans le monde. Bon vivre en clair, 5 sur 5. Toujours dans la chaîne DML TV original. Je profite en ce moment pour vous saluer partout où vous êtes dans le monde. Jambo Sana, bonjour, bon dia, Mbote Nabino, Betouabou, partout où vous êtes dans le monde. Je suis sûr que comme les bino. Voilà, moi, il faut toujours pour la recette de la Gitoko. Car on a mis ça là, vous allez monter dans le plateau. Nous avons invité à recevoir pour la bino na le lot vraiment tout ça na bilo ka koliana komila. Toro lobela, ba si j'ai tellement trop à lobela, mais le lot si j'ai liboso toro lobela, o itali kodia kodisa nini, pourquoi kodia? Est-ce que kodisa vrai kindoki? Est-ce que Kodia Nasimalango Foni ne pesa? Nous avons un maître spirituel de Solango, Torolobe la protection. Comment Moutou a se protéger na place Bazali et l'eau qu'on a protéger en haut et puis à protéger au bapessier. Yango puis Torolobe là. Nous avons un maître spirituel Adela Razam Pandinangai. Font là déjà na mona sima caméra merveille azana Denis merveille font là déjà batoison partout dans le monde ba mona les maîtres spirituels de là on a recevoir dans Mukalo. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour papa journaliste. Bonne santé. Oui, santé très bien nangolo ba bakoko pe nangolo en Zambia pour Mutulendo. Betu biloko toka bata kimbangisa beta. Oui, kasinabi ka keno malamu ezali nangolo bakoko pe na Zambia bakoko na biso comme Zambia pour Mutulendo ezali ba Zambia oya biso to se croire na bango biso ba une parce que nous sommes des bantous, faut se croire toujours na bon Zambia oya biso ba ya kinkulu na biso moko, c'est ça. Kinkulu ndeni. Kinkulu eza comme nature na biso eza comme descendance na biso tout ça ezanyo ce kinkulu. Donc Kinkulu ozongi na progressivité normale ya ancestrale, ozongi na progressivité normale oya ba yindo eza comme bokoko na biso on est bengami na comme Kinkulu, c'est ça. On peut sali ke olata moi nzambala mwindu. Bon, nzambala mwindu oui naza mutu mwindu eza ba symptôme pe ba signe. Et loko nyonso na lati za kati nanga eza na ba signification nango pe eza na ba synonyme nango oyo utilisable ke soko lati yango eza na moment oyo ko sala ba séance eza na moment oyo be la ba bambasi oyo ba koya kati nango pona ba sa elo maïmas aux en avons besoin, c'est ça. Oui, parce que nous sommes des bantous, faut que c'est là toujours ancestral pour causer en nature nabiso. Yango échange un peu habillement. Si vous voyez qu'il y a tata wonda, ne kata di bundu na comme église na ye, bazana habillement na bango, ou ba balataka. Surtout qu'il y a une église qui est bangiste, bazana tenue ou yo balataka. Oyo la sekino oyo aza mutu tata wonda so na kine église kimbangiste bazana bateni oyo balataka so yena église de noir comme na vuva mutu na bateni oyo tolataka oyo ela sekino oyo azali mutu ya christianisme te oyo asala toujours kinkolo ya bayindo oyo etali biso moko donc azonga na domaine ancestral comme na kinkolo na biso ezola kisa ba signe signifiable oyo ezala sekino oyo asala ancestral oyo aza awasamba na église ya christianisme oyo awasamba na église à vous voir oh ensemble une église qui mangiste ba synonyme ezalaka puis ba signe signifiable ezalaka, c'est ça. Maître spirituel, est-ce que naba mayako lati za pina signification nango de chapeau na mutu aussi na maboko? Premièrement, d'abord, nous avons biloko nyonso na lati, c'est pas dire que nati un hasard. Nous sommes non mettre ça bon point intimider non. Na mamno o na salaka na luka yango te. Parce que beaucoup de gens ont bien mettre spirituel parce que na c'est la makam o eza ya invisibilité na zo komona yango pe. Voilà, au sein de notre pays, ba famille belé ba chrétien, mais tant que tu dis ba kulu ba kodia, il faut chaque famille baza aligné nango. Est-ce que bato bandimia Jésus-Christ comme son meilleur sauveur bango pe baroya ko kota na chemin wana bango mona okibondoki? Non. Bakokota na chemin wana par rapport ke asa moyindo
Jésus-Christ aza mobikisi oyo ya mindele po au moins no yete. Mais ce père makila encore pour la bisogno ça. Non, a ce père bino makila bino bosamela ka christianisme. Mais tandis que ngana se croire na ba mbasi oyo biso ya bayindo. Ezaka comme ba prophète Fumukimbango. On comprend ba prophète oyo ke ba sala ba bikamu en plus na ba miracle. Place ba connaître Jésus na Égypte. Yona no Jésus ba sala bikamu total en la Bible. Non, Bible est écrire. Ils ont conception na yo olamu ki na tongo Nzambe a pêché connaissance pour comme Bible wana. Ils ont lengi moko onga na zolo baboye, na zolo ko éclairci bandeko, bazonga na nzela ya kinkolo, ndeko moko aza sage pe aza intelo, réalisateur ou monter na biso pe azion wa sala ngo Bible. Automatiquement bakomi côté la ngo bato. Ke bandeko bolanda nzela ya Jésus te bozonga mais eza pendende to betara masula ki ya kimbango. Asala ba miracle, azongi sa boy mais tant musuzunga na zala te na mona te. Mais yo zala te nkamba eza na Afrique. Nkamba eza awa. Mais ba miracle ne soit ça là au moins na nkamba. Tona nkamba tona maya lulendo, maza lulendo na soki ozo sokolongo botutu nyonso eza na etika na nkamba. Soko monive di akina nkamba, mamne se koyati. Soko monive di akina nkamba, mamne se koyati. A par rapport à quoi? Azongi na kinkulu, amoke no makam na mosala bonganga, na tiki na ngango ake kuna na nkamba automatiquement monike tu le pouvoir na et ko se baisser. Pour nini akeso na kati ya maya ya lulendo. Eza mai oyo eza na bénédiction, eza mai oyo eza na puissance, pe mai oyo eza na fortune ke oyena milimo mabe na kati no etikele kuna. OK. C'est ça. Voilà. Tout deuxième sujet, le bac mamba protection, le bac to solango. Comment muta qui se protéger? Protection il y a ba koko pas mutu. Oui. Et ezani ni pesa la rande ni. Protection liboso ya mutu oyo koza na kati ne fosa na kinyumba na kati ya poche na yo, otambla rene bisika nyoso kende. Kinyumba eza kinyumba ya protection eza mbasi na biso ya ba inome eza na makasa oyo ko chakati na poche na otambla ngo bisika nyoso kende. Bipa nyonso. Eza nzete na kopesa yo oben ko se protéger nango. Quelque soit le cas accident attaque na kati ya boutique na yo protection ya chaîne na yo balinga ba pirater chaîne na yo activité na yo olinga emata ou olinga o se protéger na makamno za nango na ba financement no za nango na pouvoir no za nango eza oza politicien eza la oza avocat oza na droit oza na protection par rapport que au battre la kit no ya bokonzi oza nango parce que protection ezo ko battre na mamnyonso attaque moko te ba bete po zo yo eza la ba beto attaque po zo ezo te ba beto attaque un PC aux autres par rapport que aux encastrés na bambasi o ya protection bazo ko batela yo nous eza na nzete o na ko pesa yo et comme ko protéger makamno nyo sans plus na ba prière de séance ya kinkulu o se conduire nango pe o se prolonger nango automatiquement bankulu ba ko se protéger na yo bazo batela yo na ba faire na yo na voiture na yo ba batela na kata ndako na yo ba ko ya ko attaquer yo te et so batela makamno nyonso c'est ça. On peut les amants milai mingi. Alors tant aussi que bankulu na ba batelo en retour ba ba singa oni. Maman abomba 9 mois na album arrêtez au singa ni za merci na lo lenge o ba ko sunga yi za les mêmes choses na bankulu za kaka o komi moumbo ya ko sala ka bato babolamu no sala bato merci wana et ils ont toujours na kinkulu ya on est emataka force de lumière ya kinkulu pe ya protection o yo recevoir ancestralement ya on est emataka force de lumière ya kinkulu pe ya protection o yo recevoir ancestralement c'est ça surtout bino ba église des noirs. Borobanda Rolobora, depuis Banda qui, Bozane là tellement bizarre. Et puis bino tu peux ça makambu. Bon on aura place au fandara. Na lutter autour d'anda il y a 10 niveaux. Pour na yo pour bambona ke awa mbongo ezali a makambu ezali. Bon, waneza ancestral oyakala oyo bandeko ba onsa ila na kala isa bankulu na biso. Mystère et comment mystère moko naturellement. O ezake pour na moment émission. Je pense bien ba retour na yo na ba commentaire pourquoi la tagi bongo. Le jour où to bande émission na biso au lobby na royal lisusu na lati lo lenge na tedara. Na zone normale et donc comme il est ko pesa message ya protection. Faut bambasi ba kitakati na biso ba sala o nga na osenga mais comme sur le moment on a royake ko pesa ba témoignage na ba contact ba client o ba contacter parce que témoignage aux anakati ya ba client on a recevoir na niveau ya chaîne na biso na royake ko pesa témoignage en plus ba ko benga yo ba o nyonso ba ko recevoir makam oyo et sungi bango c'est ça. Vous avez belé toé banani ya solo nana lokuta ba misu ba koma ofandi bo démonstration abimisi mbongo mote peli na mbongo miso abimise lo moko bo bose kozala ebele eza problème de na kati
équipe ton en place mon 11 joueurs na kati mais mon dieu c'était chagabi muso aneka joueur moko a double aneka bato muso azaka et pas pesa la passe ba onyo so ba se pasaka toi diapason mona bango te lo nozo bosa na ngwana ngaza magicien te mais non seul king cool o ya biso nza mwana o ya bakoko batiki donc bankulu bansisa nza mwana o ya bakoko batiki donc bankulu bansisa non eza non seul ba pouvoir naturellement o ya biso moko non tant on recevoir pas na père ni porte-monnaie magique mais ngana serva bato nkutu nkutu ya sac vide oza nango oke nango na zamba sac na vide oke nango na zamba oke ko buka maimaso onyo so mposa obuka mbila kutu wana o chambila na kati parce que nkutu azola kai kono ngale kwako yona lobini nkutu azola kai kono ngale oza kwa sac vide ezanga elogote na kati soko oke na niveau ya zamba. Voilà, on a une question bato bazotuna bazolanda biso ngana zu place là bon est-ce que soki muzinde tiaza na muluba oui o azana e mutabandundu azana muswahili tanga roya pour akuta un maître spirituel azwa biloko tangi ake nango tomsu na mboka na e to voyager nango et ils allaient ben inconvénient mon côté ils ont un inconvénient mon côté ozaka na bisine na basine symbolique osala na chaque imai o lega nzaka na basine osala na peso makazo na peso kinyumba so komi na mai obwaki osengeli na bankulu ke nazo koleka na pouvoir na biso ngana uti na pouvoir à partir ya point non na kati nango boyendeni parce que c'est lo bino ke mutu ke za pouvoir na point non otangami ya bango moko po kati ngo abel bo masku ngabel bo mate koma mais nazo kosala batu makamba parce que fleuve Congo est divisé par deux na kati ya fleuve ton a des îles moko eza ngambu ya Brazzaville moko eza ya ngambu ya Congo mais tant on a commis na première île na biso kuna funa sala kisini na bankolo na bisimbi na bambasi oyo bazo batela ngai na pouvoir onga na otiko ko recevoir automatiquement bisini nyonso na sala mutu nyonso pas ko recevoir mais pas na ngai akosala yango pona ebatela makam oyo a recevoir c'est ça mais bato misu ba pouvoir a été 4 océans te misu ko dans Amérique en Europe est-ce que côté wana bisika nyonso zali solution gozwa yango en éclairé aussi parce que nga solution na pesa 24 na dossier nyonso déranger yo et c'est là que aux en coûte au bobenga porte-monnaie oko recevoir on pas magique non magique te nga recevoir en coûte porte-monnaie misambongo kutu yango porte-monnaie magique te men kutu na monoko mboka na biso na kimundele za porte-monnaie nkutu yango na serveur nkutu neza portefeuille no yo sailaka na sali séance de prière na comme ko produit my mass aux avons besoin nkutu nga sailaka eza ya muke nkutu yango nga na sailaka nkutu azola nkutu yango nde bisama yango esalaka nyonso nkutu kozomona oyo loko ya muke oyo. Moi aussi ça verrait que bungi sango mon numéro 5 sango mais ce qui est bungi na automatiquement na ba prière de séance na sala pona ezongela ngai c'est même chose que baibi donc ça royi ba ke nango ezong ata OK nango na ko tika ngo awa na modoya aibi yango ta on sala ba prière na comme na moment offrant ça la on a 5 na bankulu ba yako son sela ngai yango donc quel que soit le cas même baibi yo on a besoin que blo on ezonga ta baibi pendant 10 ans blo on ezonga raté o baiba mbongo o bungi sa mbongo autant na portefeuille no mbongo bungi ta musuba mbasi o baba ko tambola na entourage na recyclage no ba ko benda yo mbongo pa ni o sala bisine tuté commerce no zo ko ya automatiquement o sala ba bisine to o ko sunga ba o ba zo souffrir automatiquement fo ya sikonde na salo mbasi ya luzolo pona et protéger ma nyonso. OK mais kutu oyo so na pas recevoir comme porte-monnaie ngaza comme tes porte-monnaie yo na benga kutu o sa pas recevoir ngo oye pa na ngai ah muta na posa ko kozan kudo automatiquement na repesa yo et ça problème te na servir en éclairé pesa la nyonso et produira montant nyonso ya mongo za ngo posa. OK montant nyonso ya mongo za ngo posa na kati en kudo ko produire yo directement repasser be numéro de téléphone bat ba Hollande autant mususu mtoza na posa à contacter directement numéro na téléphone ezali plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 et à plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 nakosenga monter ou rétablir hors à monter émission afficher sur les deux numéros nanga pour que vous a déranger parce que vous a marié bako benga côté na butu on buta to on pas journaliste toi a besoin ya mettre de l'art non mais non pédale numéro je suis sûr que bon numéro tant on va afficher on pour na et débarrasser un peu na ba dérangement mususu pour tant musu oza lala tant musu client ben on deuxième nga vika ya on msa nanga na kolimba nanga te na
ça nanga kaka donc ndeko nyonso na posa ko recevoir un couteau ou porte-monnaie ou bien un porte-monnaie biso to be on na mnogambo ka couteau a contacter nga a kozwaka bien moko ya montant nyonso a nango ce ko na 500 francs et comme no $5,000 ou $50 OK aux 1000 francs congolais et comme le $100 ou $200 OK aux 200 francs congolais comme le $400 ou $200 no et produire ka na chiffre oyo ya eloko tina kati pour na produire au masse on a besoin OK il y a toutes les sortes de monnaie. Mais là, tu as un inconvénient à biloko. Inconvénient, avantage na zabo na pesa makama avec condition. Na pesa les kamuté aux conditions de. On ne se regarde oh na serva mamusa condition c'est archi faux. Ah charlatan alors. Et puis est-ce que biloko on peut en délai on tombe soit après pendant 5 ans à Tiginaï. Délai ça yo moko nde okosenga. Parce que nga na pesa mamnanga avec condition nanga ezali boye tant aussi makambo okomi mowumbu ya kosunga ba emaso bazo souffrir vina mobimba okomi ce que pesa ba dim tant so portefeuille no produit 5,000 € ou 2,000 € ou 3,000 € ou 50,000 € na journée ou na semaine ou na année ou na mois automatiquement faut aura 5% oketika na kati ya orphelinat oketika na bandeko bazo souffrir o ça l'appelle orphelinat na yo yango ndio eza uniquement ko sunga ba onyo so baza no pembe na yo muto ko sanga so parce que oza na nkuto ozo ko salela c'est ça mais ndenge ba tu ba lo ba ke bambon monsieur Zara ceux qui bazo na ndila moko boye komaka ceux qui ba pesi yo montant il faut aussi 100 jours wana faut jusqu'au bandande basala kan kodia parce que baga comme ça awana na Congo eza bandande na batu abandundo bazonga na kinkulu bausala nkodia bamona mo ici là. Mais monsieur dans les conditions c'est pas bisolo montant moko il faut 600 jours. On est dans les conditions côté ba magicien o isa kinkulu. OK. La différence entre bino et magicien. Et comment différence parce que kinkulu ça comme naturellement mamona biso o ya ba yindo o bande comme ça il faut balanda. Mais kuna na monde ya magie ça chance o eza bisoté. Ya chance mo apprendre donc o ko tangela yango o za limiter ko pesa solution. O senga ba inconvénient parce que ba never chambre ou 36e chambre au fokota bankulu na bino ya direction générale na bino bazo ko appeler yo faut o pesa 10 de pourcentage ya muto yo ayepa na yo so 10 na yo ozana ngote ya servir automatiquement o senga ndeko mwana ye mabota na ye mais ce que quand on na kinkulu o recevoir mamuno yo automatiquement sans inconvénient et le ko senga zate et le senga de ba bisin sur bankulu faut ça là. Mais ça va faire monsieur ba ebisa bongo simba ki cité oyo ki cité oza kinkulu oza ki cité kinkulu oza kinkulu zo recevoir makambo naturellement c'était pour expliquer tout brièvement mais on avec non oza ki cité mais oza pouvoir naturel na biso moko oza kinkulu oza la kino ba koko na yo zo bela ba nkulu na yo ba sa elo mamne so ngo posa oza pe nkutu automatiquement nkutu wana et comme ko produire yo oyo ozo ko senga na bankulu na yo porte-monnaie oyo ozo recevoir pa na ngai et ça que pouvoir divin mieux sa production et puis sa productivité na kada portefeuille et ça servir yo non ozo makamu ozo sans inconvénient ils ont oloni mbila obuka peka mbila oloni nguba obuka mbila ah na magicien solo ni nguba obuki lisango et comme j'ai inconvénient mais biso awa inconvénient ça raté recevoir très calmement sans problème sans audience aussi. Mais sauf quand c'est la babysine, tu n'es pas bankolo, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, maître de là pour un peu pour couper cet éclairage quoi. Je suis sûr que tu vas comprendre. Moi, qui message aux qui n'a traité quoi oui. Beaucoup baxani pour ton absorption. Oh na ko baxasi ko ezaka bande ko onyon sopé ba se déranger na mamu ya babolingo comme ba retour d'affection que moi sinon abo automatiquement au salaire eloko mokote bo soina te ozule pe mandaté parce que et ça la mingi li banda moka pe sur place na Congo ya on a belle na bande so ya ba diaspora ba ya pour na protéger babolingo na bango non partout dans le monde entier. Na tia englobation mutu kate ya poto un problème à love mutu nyos ba un problème à love même ana Congo Kinshasa bandeko pe bazo souffrir pendant problème ya bolingo automatiquement ce comme une séparation na yo na moins sinon on a mobile na yo vous se séparer automatiquement tam somba na abango sunga yo na moins 100 €, 200 € ou $100 ou $300 ou $400 a sunga les bottes na vous se séparer bon automatiquement oye bagate nini et cause cause on a pe nini et c'est la problème wana contacter ngai na ko yebiso nini c'est la bongo personne pour ça bozonga na yi bozane libela ki boka bonate timoko akufa automatiquement contacter nga na ko saisir bino très calmement na kastre bino na kati ya nkuto azola oyo zeko ça la production pe ezeko protéger babolingo na bino na kati ya 15 on nga na recevoir c'est ça nous expliquer opinion to comme vraiment suka traiter mkwalo
Mot de la fin non par rapport à mot de la fin dans les kaka un couteau et le bagapa mbate. Tant on se exemple un couteau, faut l'accepter le lengue produit waga. Non jamais que quand Congo non qui sent tout au moins. Beaucoup mon a beaucoup kuikila. On a la capacité que yo moko aurait vérifié aux 500 francs. Je pense que mes caméramans nous ont ah vous me dites ici qu'au bakata raté faut caméraman na ya atala vraiment très bien. Ils ont un couteau hein. Yango, tu l'as bien. Quand je t'ai là, tu peux bien. 500. Ils ont 500 francs. Au sommet, on a bien. Je préfère mec overfait très bien sûr, ils ont 500. Ils ont 500 francs. Ils ont 500, caméraman. S'il vous plaît, coca de thé, c'est qu'au repos, bandeko, bangarano, mettre sur le barra pour un couteau. Un couteau, on peut dire randénin. Yango, on a 500 francs. Na kangin couteau nangai. Na bêtis 3 fois. Foula. Nkutwa zola non pas nan peve yan longo nkutwa zola kakantuma kakampadi mkaja nkutwa zola tuena kanu fui sansoni ko nkutwa zola mpeve yan longo tulomba ko nkutwa zola non va na zimbasi za Congo zimbasi za mbanza Congo Louise no non pas na force ya lumingo pas na force ya longo. Nkutwa zola mpeve nke diloma kwa yenu moni nkutwa zola loningi e produwaga et comme c'est $1. mais kasi neso nkutwa force ni sali comme ça oh mais na beli bankulu zo te mulo na zo yozo ngote ce qu'on vérifier. C'est $1. Tamso ils ont 500. Mais t'as c'est bien. Ils ont $50. Et où tu ni yomoko moni ni na china kati avant ça la prière na ngai. Parce que nous avons besoin de 5 saisons. Mais ça que tu as besoin et ça là et se convertir. Automatiquement ce que tu tiens en tout sur le mode. Yo moja mutu o chembo na kesi et c'est il faut prendre kesi nyoso. Yo moja mutu o be mo na banque oya compte bloqué na ribimisa mongo et comment procéder o isaki ba kulu batine libiso yo mongo batine ba kulu ozobe ozwango ba kulu na kasi manko na biso parce que yo be oza moyindo loka boye na ko servir ngo yo o recevoir non parce que isa mongo moto sa kolia to on n'est pas changer de tasse non ça pour ça change ah va changer yo change mongo o change mongo te ngai hein on peut autant mbongo très bien ok pas de problème référé biso pour bandeko bien mais c'est moi dans automola David mon bien yango yo ndeko za posa recevoir porte-monnaie on a bengi nkuto azola au contact nga o comme exemple na d'acibino que exemple nkuto azola et ça la production ya boye ya montant non sur mongo za ngo besoin et un inconvénient et ça peut na sacrifice de sauf qui est dans la condition dès que vous recevoir nkuto azola tant ils ont produire yo ni on so 5% faut payer ça na ba orphelin 5% faut sunga bandeko ni on so baza au souffrir 5% au sunga même ba bandeko baza na est ba o baza na guerre et bazo nyokama automatiquement au sunga la force ya ba far de na biso oko sunga bango même ko baksa ba manduki ko baksa bango force comme même na provision aussi au sungi banderamso ya est au recevoir un couteau sur les produits au moins 50 €, 100 €, 200 €, montant nyo sur rolinga ngate mo na chilo montant donc dès que zo benga zo un couteau zo là yo ne mo do ba montant mo oza pose et produit ka yo donc là boyelo na sa production il y a $50 et ko produit peut tous les sortes de monnaie partout dans le monde entier c'est ça. OK. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci Nabino Batbol, Nabiso partout dans le monde. Je suis sûr que mettre de la notre succès. OK, pas de problème. Voilà, un grand merci à mes vrais bateaux de soutien partout dans le monde. À terre si on a toujours prononcé la même chose que Toko. Le na comme Nasuka, je suis sûr que quand il y a le baki, tout le monde a trouvé la paix Tokolia. Bateau balandinga bino mo démonstration salami, bon marambo to soli. Clavier za maboko na bino. Na comme Nasuka on a des TV original. Pour Lelo, au revoir, bye, à la prochaine. Merci.